otiki penda poto leki oseye oleki bamboka nyonso wana yo saki jigolo sko na kini et puis na ndako mwasi te plus pure na ndako ba parents ya mwasi o soutenir mais apparemment garo oyo alingi mwana biso na profit bakangije bako kofuta so ndako te famille pe bo pesa mbongo c'est ça babengani ba ona ndako famille ezuka mwana bango c'est tout et puis akomelie ka message yo kendete secondaire ba yaki ozo Enis wana po incompétence au futa ndako ezaki ba so pena ye Olivier Bakena ye Olivier o bato ba CPN ata mkiete au lieu ya ofana kimia tu passes à la télé te koleka déjà na télévision eza ilakisi relation au bazala qui ezaki vrai te gigolo un vrai gigolo a travailler na prostitution na koshina yango il est trop impoli. Hortin impossible. Lendo. Et pas impoli, abanga mutuka babokilote. Azo ose Enis soit tamboli na range wana c'est pour sa mère, c'est normal. Et a mutuka maman na ye. Yo bokilo komi na audace otambola mutuka maman na ndeni. So la ni malobaga wana zo réclamer ni. Bomengo ya famille Koutino na mobali na ye na bandeko na ye bakangala Enis Montema bapia ke sumbongo. Quand est-ce que bakangele Montema? Que un bon gigolo na place wana. Quand na mbongo oya zora pas Benis, azora pas ba parents Enis. À cause ça commande moi sac à taille Louis Vuitton à 3000 a pesi mamemi cadeau. Donc, et là qui c'était makambo ile kananga na ba vie privée na biso. Bato baye ba monter. Garwana même ba gigolo ba se planète. Même les gigolos sont étonnés. Afingsi bango. Afingsi ba Gigi. Même les gigolos sont étonnés ba se planète. Na moyenne maman. Moi ba gigolo ali. Ba chanja. Ba chanja. Ba gigolo ali ba comprendre que na gigolo me fona tshela ngope mayele po batimbate. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Bandeko Balandi ya Top Media télévision. Moi c'est Adingala par votre émission. C'est les codes de bonne conduite. Bandeko Balandi, Mboa à Sumboa, famille Koutino en colère, famille Koutino très déçue, famille Koutino aujourd'hui déterminé en fait balobi komo na bango bakoti kangote ba salut rango na bo pété boy na makambo zanga mutuna makolo. Après le pardon, il y a ndeko na biso Olivier Obino Boyebi azalaki mobali, il y a Enis Koutino oyo ba vidéo ezo tambola na réseaux sociaux aye ko senga pardon. Vérité il y a pardon wana eloko nini poussé à senga pardon. Nous apprenons que il y a des vidéos oyo ezo ko circuler, nous apprenons que il y a des choses graves, des choses sérieuses. Mama Kamomo Bozali nabo soto tout autour il y a ndeko Olivier alors à Monique ceux qui a continué comme Makamdo la kaki ba vérité onyoso ekobima il y a somo ya minene onano boyoka kité bandeko balandi restez branchés ici na émission oyo il y a deux personnes au bako intervenir une façon il y a coacher moi lumière na sujet oyo parce que ça fait trop mal. Pourquoi aujourd'hui makambu ya ba couple makambu oyo ezali censé ya koleka na kata ndako ezobima libanda. Mes frères et sœurs, lorsque basala kandako basali 4000 ndako batie porte moko et porte wana bakangi yango, ça veut dire que tout ce qui se passe na kata ndako ekoki kobima libanda te. Objectif de Olivier la famille au donc ezalaki nini. Bon dans l'émission oyo vous allez comprendre makamuni les anakat. Le maire fan je vous salue hein? Le maire fan je vous salue, président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé, Angelos Carouane, Fatou Dokonti, Makia La Kumba, Tata Poe Fapeka, Jenny Benita industriel. Un grand merci aussi à toi Abigail Lobia, merci pour ton assistance. Maman Bijou Nketani, maman 90%. Au bon na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Boyne Toba l'émission na biso, invité na nga nanu a na plateau et kozala Saratola, oyo na koluka moyena pesa ye mbote, ye pe azali moko aza na kati ya couple, to meka un peu ko beta, lisolo oyo ba couple ezo ya internet. Lelo kutu, ni tete Sarambelenga na zaate, pour elle ala musinga na pongi, na ebite na kuma kiti erwa na londeni na pongi. Tout ça la analyse oyo, une façon ya ko memela bino makambo bino bolinga kami. Donc voilà, c'est
plaît. Réalisateur, Sunga Bisso, s'il vous plaît, Sarah. Tombe d'émission. S'il vous plaît. Tombe d'émission, mais na kati émission to lingolo ba makamo eza lukuta. Oyebaki air nazola musayo. Parce que air olala ki oyebaki ne na olala boina fatigue la mukareta. Oyebaki zala yoti. Je retire mes propos. Sarah, je retire. Oyebaki kaka. Voilà, merci Bandeko Balandi. C'est qu'on retire propos tinga linganding wana te bimaloka ondie na yeki na yikotuka ona linganding wana te oyebaki conscience no yeba. Kochanga lipeka liboko boite net zo rêver o rêver te. Oyebaki ke ndenge nazola la retard. Lobi to sola ki erni. Zaki erni. Zaki wapi. Oyebaki ndenge nazola la retard. Talaka na programme to sala kino to sala émission lelo oyebi ka aloba nina aloba nangani na kanisa kio oke na mapangu na okuna nengo lobaki jedo koke nga bi papa na sala ki programme jeudi na oke na mapangu oui mais na ki o changer programme ngana yo to soli lobi na butu nini pona oloba keto kutani lobi na tongo na musala. Sa place ici. Nathalie, t'es là s'il te plaît. S'il te plaît. Na sepelité? C'est bon, Limbisanga. Nazo Limbisanga mais nazo sisa. Pardon, Limbisanga. Yo olobi no lukuta te olobi ya solo. Kasi nazo sisa. Mais non, Limbisanga to banda émission. Mais to c'est l'émission na sisa pe phrase nanga. S'il vous plaît, na moni phrase wana ko silisa te. Na ndenge ya mabete na ndenge ya mabete. Qu'on commence l'émission s'il vous plaît. Parce que tant nga la bengi yo. Elo ali boso lobi nangani. Ngana yebika koso kene ba makama mapangu na onga bi mais ngana olobi to solo zaki na kwitite toyokani to kutana ana tongo na la musita di ni bandeko nanga to déjà 9h passé na fandi ngabi en tout cas tadi akoma kota na inconscience akoti na makama bolingo makasi boy donc tadi apoyo wana te kuna te apolo ba flèche ya chaîne kiti mais ba flèche côté ndaku ba flèche eza ya komanda wana nde okoselinga makambo Sarah wana okoselinga makambo même pas nzambe nazo tiko pena oloba onyo sodo ozana ko besoin oloba na yo mais et pas nzambe sikoto na bengi tadi te et pas nzambe te obila ngana loba zanga na tiso loba ngolo Sarah to banda émission écoutez Sarah bonga na ade ana kanda po yo lekisinga airport la sideta nana tinga ki ola la rita s'il te plaît il faut expliquer pe batu pona et puis ezela tadi amba bosala la rita te même nga la rita ye pala la rita tozo kota tozo luka ba actualité na suka na ngoto sala croquis tadi utala actualité telle ye pas s'il te plaît wana mamuna biso to sala ko olingi donc ko ipsango lelo ba koyeba ba vérité tout soki na tindele ya saka yo potalelo ko ba lobi na tango to travailler sur 1 2 3 4 5 OK ata tulali désert tongo to la mukaka présente na musala siko bino na banda ko bo réfléchir à chaque fois to la biso nyonso to za retard to ya katongo nini esali tadi fatigue tongo ya lelo ayati balinete bukana ki yoka Sarah yokanon balinete ebukana ki chasi yo bolo bipongo ba lo bana kosi balinete bukana otala tadi akoma olati la bino lunette is aveugle mais siko lelo tadi yesa lunette te na moni bo pesa nga lunette na la tsake lunette ebukani po te ngala moni ngala mo mema bangambu pour rien na makambo non te la kisa lunette ebukani babundaki la kisa eba oye s'il te plaît. Kosimba mon nini. Na so la ça. Ezota e ba T'as laissé une patte.
Comment qui balini? C'est Valentin. Eza ke balini tout. Dala, Tania Zimbata. Faut na zoom maman. Ala. Non, balinette nanga ebuka. Tadi s'il te plaît. Nazo témoin ya balinette to ebuka naki. Tobenga Yves Yves aza témoin te parce que zela yo moko muto benga kinga tadi. Yves pas n'était témoin. Témoin ni Yves bakaboli bitumba oui. Témoin ni Yves bakaboli bitumba ni. Ah. Tozaki ke pas maman Katimba. Tala balekolanga. Toke poto tourner na ye. Na faneli nini o. Na faneli kilo balinette nanga. Moni ozoko se. Tala moni nga bodo bakala ko c'est la tenue chance. Ye mo abimisi secret, ya retard. Ye mo kabimisi. Balinette ebuka na kinga siko il fallait la travailler. Sans courant non ko travailler te. Je dois travailler ce qui lumière les ans appelés si mina nyo sanda kunanga. S'il vous plaît Sarah. Oh s'il vous plaît. Yo yebinda kunanga. Oh s'il vous plaît. Pardon. Yo oyebinda kunanga, oyebi lumière les akepa nanga. Ce qui n'appelle si minda wana te na sala ka musala te pona misu nanga surtout li. Bande konanga. Nazo faire comprendre no kaka mes contentement nanga. Na comportement tadi na journal lelo. Tadi il est toujours nengaza boy azara matinal attaque ba flèche ne tadi na seya azara ka matinal mais tadi na obenge na la sa message au commun na tata mo sabana lobi no ya mo reta ngana Sarah les gens na pelo misusu ça c'est pas bien Sarah c'est pas bien yo lo banga mala te zela yo lo banga la kosi la koma kam toki na biso musika te ngana la kisaka bato to bande mission te tozo otadi tozo bananga na la kisi mais yo no sali mabe ponga na la kisi mais contentement nanga tadi banda to banda ko travailler tadi so to kani tongo mais tadi comme na niveau ko bossa na même que to kana to travailler na tongo ya zo rappeler nganga na ba ene na okende ko vérifier ba mapang nanga to contrat wana déjà to kata ki amoto ba ile to yo samsala problème atadi a retard koya na retard lelo ezana but moko bandeko webi ke to tozana ba Saint Valentin ezalaki ba na fête ka Saint Valentin ngai ngana bi Saint Valentin te na bi le 8 mars te na bi le 1er te tadi pananga ngo azolo ba Saint Valentin na dobite yo fête OK ba problème ya ba Saint Valentin to yebi ni neleka na kuna isengaka confirmation de base et tout on se comprend alors neko nanga azaki vraiment na ba problème sérieux nde bomo na tali dinette petit bukani dinette à Mont Blanc dinette na to soma ngo cher mais ti dinette bukana c'était chaud ti tadi ayete lelo aye retanga allo tata moi si comprendre nga ka tata moi si na so bonga manazo tadi akomikasi ko tata 12h-7 de heure tadi akomi na benga ke erni banda 9h l'état bongamaka l'état senga ba pardon l'état ba bongisaka po babimanga ndenge wana te otiki makele na ndako oyi donc tadi akomi na ba problème très sérieux mais nga pe na sepeli te nde babuki yo linete en tout cas na sepeli te is aveugle is no dislike Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous voulons commencer notre émission. S'il vous plaît, je vais signifier quelque chose. Tout ce qu'on fait, c'est l'humour, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça mal. L'humour, s'il vous plaît. Tu fais l'humour. Et yoka. Au monde de cette émission, tu sais ça qui tu continues d'étape émission. L'humour, ni on t'a dit ça bissoir. Écoute, et comme il y a que c'était. Écoute, tu wana. Et comme il y a que c'était. Nande benado muna ngabe na tinde na telema wana. Tinde penanga telema wana mutu bena akoko matina papa bado zoomé Sarah bon to ba émission yo koki jamais retirer humour wana humour te ça na biso humour te on commence l'émission Sarah to la lobby penza vérité Sarah bena vérité à vérité venir sur lobby vérité on commence l'émission now na retirer humour je n'ai même naïve écouté qu'est-ce que ça veut dire humour na retirer amoka merci beaucoup voilà
Nous, on commence l'émission, mesdames et messieurs. C'est comme ça que Bisoto Banda émission. Vous serez sentir dans le bilan. Mais la toute première question, Sarah, là, je me vous poser une petite question par rapport à ma vie de couple. Parce que je pose Ali Moutou, Ali en couple donc aujourd'hui. Mais et comme à tout moment, Tozola, la Tozola Mouka. Ils ont la mésentente, manque de maîtrise. Kozanga mayele ya ko gérer couple ou ezo zalaka nini ernioso ba scandale na place publique surtout au Italie ba couple ça. En tout cas, eza immaturité. OK. Kimuzoba. Manque d'intelligence. OK. Parce que dès que ça boy yo ba utu buko linette. Ngape o esalamele ngamta éviter. Tu peux avoir des commentaires où ils savent que éviter. Tu peux éviter. Parce que ils ont privé moyen de bezate pour n'abeter l'autre. Yo na eba ilinete chez Bukanaki pour okomela kinga. So okomela nga te que Sarah ero ezo yinda bengela nani oyo kiminga. Bengela nga Yves pa aya ko chape a nanda soki oyebisa ingate. So comprendre. Donc, et là qui c'était ma cambo il est canara la vie privée na biso batu ba eba monter. Net na si ma caméra. To lo ba kito tumba na nyoyo na yo. Net si ma caméra. To lo ba otu na rape question na tumba na nyo. Sko so iba le ki si monter batu ba eba ndeni kito kana ito sa eloko moko boy. Donc, ngala mona ke eza kozanga mayele et puis l'immaturité. La personne au hasard mayele a oyeba ke réseaux sociaux eza place à voir déposer ba problème parce que toi toi na ba juge ya pété. Toi na tribunal de pété. Na tanga no ba tribunal toi na YouTube. Toi na tribunal à ba matière. Toi na tribunal à ben insensé. Toi na tribunal ya acharnement. Et puis toi na tribunal à mafinga. Na injustice les soso. Hein? Na tribunal injustice c'est à 5. Donc il y a bisanga sko yo vie na yo ko tchango na tribunal ya place pesate. Ose la to saloni acharnement, insulte. Ose la ni injustice. Mafinga. Ose la ni na kata tribunal à YouTube. Justice c'est salé. Tant mozo kanate kemba na justice. Mais là, on a monté vie privée, on a les réseaux sociaux, à saluer les droits des réponses. Ah, dadi. Et ça, vous avez parce que, ils sont tout, toi, on n'a pas de problème. Même dans le chef de l'État, pas de problème. Pas de problème, ça, oui. Même pas de millionnaire, pas de problème. Quand tu as pas pauvre, il n'y a pas de problème. Chez les millionnaires, il y a des problèmes sérieux. Ils sont très bien. Alors, ils ont manque d'intelligence, d'immaturité, et ça, là, bon. Très bien. Nakanisi na annonce nanga, j'avais annoncé autre chose, mais là, en tout cas, na stade autocomi, avec le temps, minutage déjà, Ndenge et Kemosika, ça sera un peu difficile pour moi d'aborder le sujet Oyo, na tchaki na annonce, mais souffrez que Nazwa, moi, sujet mon Yamoki, Oyo Pezali sur la place publique. Actualité au Ezo comme sur la famille Coutinho. Nous avons vu Enis, Mobali Naye Koleka, il nous avait promis, il y a aussi la D-Live. La D-Live, on a Azana Moutoumoko, et il y a quoi arrêter, à côté qui s'est live, il y a aussi la D-Live, à l'Obama Kamonyo, so Azana Mo besoin. Mais tola lika tola mukibo une vidéo qui circule à Sengi, pardon. Tokoki Kobenga Ngonin, manque aussi la maturité. Ou bien eloko oye azalaki nango besoin à zuiter ou à subir pression de amonique il est temps ya kosenga pardon gawana même ba gigolo ba se planète. Même les gigolos sont étonnés. Afingsi bango. Afingsi ba Gigi. Même les gigolos sont étonnés ba se planète. Na moyenne maman. Moi ba gigolo ali ba chanja. Ba chanja. Ba gigolo ali ba comprendre que na nga gigolo me fona tshela ngo pe mayele po
batimba te. Yango na biso même les gigolos sont étonnés. Oh, c'est pas nété. Bah c'est pas nété. Namoni bako parce que un bon gigolo na place wana. Quand na mbongo oya zwara pas béni, ça zwara pas ba parents et nice. À cause ça commande moi ça kata ya Louis Vuitton à 3000 a pesi ma mimi cadeau. Gigolo comment on s'aimer? Ah regardez na ye ma on s'aimer. Po aboma ba trace. Très bien. Maman on consomme les sacs moi à 3000 €. On consomme les super à 4. Il y a Vilsco awa. OK au PC cadeau. On sale ba cadeau. Continuons à consomme les costumes à solo. Yo pesa bango ka ba cadeau mais entre temps yo bénéficiaire koleka. Au sombi on a ba mère. Na biso que même les gigolos sont étonnés ba c'est pas un garçon. A jouer carte mabe makasi aya fingisi au moins te ba gigolo nyosto ba finga ma a fingisi bango ba se planète gigolo le là comment paie ah bon le loyer de ta mère coûte combien je vais payer Msumbo wana yo kanta azwina ngwe pai te monika mbongo wana senga ka mikolane leki ya mwana ka ikefutela mama ndako mais au travailler professionnellement sans saut sans trace bijou pa kia sombi apesio yo mona ka mbongo wana ta mseo te e uchi na ora wana kaka mais en soigner papa na bisio ba gigolo bazo sepela te. Parce que lorsqu'il dit à Kenaka, à Balaka Mwasi, il était serviteur de Dieu. Après, elle a commis Kuna, a Kyokuta na Makamusu, se commis Makamusu. Donc, apparemment, à Zwakata, il y a qu'on comprendre Mwasi Oye à Balité, ou bien Oye à Bano Kanisa, à Wokenokuta, Kuna, à Kutiangote, Yango, à Monique, maintenant, il est temps, Nabi Sababuzo, Bagnon, sur la famille. So, l'anime à l'Obaga, on a zo réclamé. Mama emi kutino na mobali na ina bandeko na ye bakangala enisi motema bapia ke sumbongo. Quand est-ce que bakangele motema? Gigolo jouer carte mabe. A réfléchir maman ka alinga ki mwana bango na nini? Voilà. Et on a vu même les gigolos sont étonnés ba c'est pas la garçon te. Olivier o ba c'est pas né ata mkiete. Olivier au fan de Kimia, tu passes à la télé. Tes collègues déjà na télévision. Il a qui relation au bazala qui est qui vrai pour relation on a ceux qui vrai même si ba comme na suka akokai jamais koleka na média lo bela biso histoire wana oui comment yo ozana musana Congo te mondimi quand même ba mémoire Kinshasa oyo sali au niveau et puis oza à l'aise au betane pe ndaku to bando fanda parce que ba entrée ezala ki les sauter na créa concert moko boy pour na yebeki que après ce concert donc le serviteur de Dieu et puis du kama passe ce soir na makasi da komba serviteur de Dieu serviteur de Dieu choc serviteur donc en tout cas tout autour il y a ba serviteur de Dieu ba vu les belé donc oye on dimi na peno longwe poto oye mais ba gigolo ba se pelanete tadi otiki penda poto leki oseye oleki bamboka nyonso wana yo saki gigolo sko na kini et puis na ndako ya mwasi te plus pure na ndako ya baparent ya mwasi oh babano fana na ndako ya baparent mwasi na bapopo na ye te papa ntango bauti poto baye bazovana na ndako ya mame mina papa kutino bakomela ye wana alors bandeko ya Nice bana kutino mosusu babi eza propre te avana na ndako na biso bakende bakefutela dans ce cas bayo lukanda kumsusu bakyo futela mais ako kufuta penda côté donc ils avaient compris l'incompétence ya noko ba compagnie PG o noko na yaki na mona libala ba compagnie ki ba mo pe babite to ko soutenir mais apparemment garo yo alinga mo na biso na profit ba kangije ba ko kufuta sonda côté famille pe bo pesa mbongo c'est ça ba bengani ba ona ndako famille ezuka mwana bango c'est tout et puis a communiqué un message you kindete seconde ba yaki so Nice wana po incompétence au futa ndako ezaki ba so pena ye Olivier Bakena et puis alobi afani na kwe atala soki bosa et nous appelle afani na kwe mon garçon aza insensé yoka ba titre ni aza katina aza na ki insensé na katina ye aza na immaturité na kati na aza na manque d'intelligence na sagesse aza ngango parce que même si aza gigolo ba gigolo voilà ba content na été a jouer carte qui tote toi na ba gigolo est-ce que toi na ba gigolo na ya ba politicien bazé belé
babimamna na bagrande dame wana ke na niveau na ye ya gigolo mais ayebi ke nakosomela mwasi na nga ata kaka 50 000 nga nabendaka bamillion kigigolo ekoma lokola kifrappe échangea frappe ala susu te ke okamba mo obimisi mutu mbongo te frappe ekoma omise même les gigolos sont étonnés ba se pernet tétani et puis même lorsque il dit famille nyonso babanaki olinga ye lisusu te et puis abwaka kutu famille mabangana adedikasa bango na concert azwi pena micro atangi bakumu na bango nyonso. Donc en tout cas banzemo na bango ezalaka lokola ba merci lokola une façon de venir un peu ya ko régler ba compte. Donc biso nde to beto kansake ba yembela kanzambe or bakuma nde ko yembela ba belle famille. Imaginez. Donc et aujourd'hui son pardon, tu peux dire quoi par rapport na pardon na que il a compris que à Salima B yango azongi simalobi asenga pardon. Déjà pardon na eza sincérité. Batu babengi. A comprendre Pereira Salaki nous ba liboso mayen le sima. Amoni que azaka pardon. Parce que ni ngezana liba le fait kufa ils ont raté parce que ceux ils ont toté le melango pasteur continue. Et puis à Golingape humiliation des familles on en tout cas bon je sais pas trop mes familles bala on a fait et heureusement ba boté na ba moté nzambe ponzera eba et le koni le on demande kanga kasi ba bota parce que nous apprenons que nous on a sentaki ya wa makamopé donc bimi moi grave il paraît que là doit sentaki yango isali que famille on a peu ba komi ko détester kasi na bi etadi gigolo un vrai gigolo à travailler à la prostitution na kochina yango un vrai gigolo fonctionne ndengwana siko gars oyo un bon matin yo biso li live wana on ça na ngo susté makambo eza spirituel tadi bato ba mo sanga na biso makasi et puis aloba et puis aloba ngana saki abi ngana saki na nga live kaka na salaki live oyo nasala live oyo pona ko critiquer belle famille na ngate pona ba youtuber bazwa te ba youtuber nde ba komisi makambo grave ba youtuber nde bazopelisa moto ba youtuber nde batu basali boye donc bokoma bosali makambo na bino osali ba video na ofingi ba duche na internet so ba youtuber balobela ngo ekomi yo na lobaki na ngana nenga mabete ba youtuber nde ba bongo ni maloba bongo tango ya koloba ke na osala di live sans cesse youtubers ni na esaki oloba maloba et puis alobi na boluka matière na yena matière papa pesa bisoka matière tokotiko ampete sili saba matière nyonso comme ça biso tina 10e épisode biso lingana biso ndenge wana te ko yaki na matière mo boy na suka okoma o pardon to lingana ndenge wana te on n'a pas besoin de ça donc comme ndeza bo to za de na elan ya ba live ya makamba kutino ya famille kutino to komi de na sentiment wana le ya lo bao na kati au nom de Jésus makambo na biso bana nzambe totetango yango yo essentiel mona mobali o tant makambo bana nzambe ebiki makambo bana nzambe bo traiter na entre ba pasteur oya ko nkani na monde na biso pétage vraiment et puis tu viens na agressivité na kanda nyonso donc c'est comme si elle avait des problèmes avec cette famille et puis à la fin il y a une vidéo au azolo que cette famille batindela ba bandi imaginez-vous papa babandi wana toyeba kaka babamba mabanga ye kuto lingaka a yo conseil gratuit c'est grave ça omani bilo nyonso to lobi na famille na pasteur kutino na mamemi ba olingo pembe na mwana ba jamais plus jamais donc bosana no bango malamu ya opesa biso matière mais ça son pardon si donc j'ai komi na ngoka boyo yo lobi makam na yo apona su e komi ba youtuber nde ba pelisa moto na timoro totala ki ayaki na makam ne mo e komi audio wana mutabimisaki audio wana nda chaki en vêtement utika biso to fanda pa très bien mais ça derrière son pardon il y a ce qui se dit que ba vidéo na ezali ba photo na ezali yenda azawana no arrange ya zolo beza ya mamemi kuti il est trop impoli orte impossible lendo et pas impoli abanga mutuka babokilo te azo ose enisi so atamboli na arrange wana c'est pour sa mère c'est normal et ya mutuka mama na ye yo bokilo komi na audace otambola na mutuka mama na ndeni yango no moni place moko lobaki jour moko na kendanga matanga na mutuka mamemi ba benganga balobi eza polite na coutume na bango na kotambwa na mutuka bokilo te c'est normal papa yango yo ki jigolo ngo sur les formations otuni ba frère jigolo te luka Francis Vemba
Hein? Francis Vemba, elle a vu son bague à diamant. C'est quoi ça? Pour que l'on compte ma formation. Et Zarasou, bon, était dit. Et comment, Gigola, comment on dépense ça? Dépensera ça à dépense. Ça, c'est quoi ça? Abangi, baba vidéo, n'est pas la place publique à 5 par Et puis, ah non, ça doit que c'est un bon à ma bonzatine église. Ouais, nous avons appris ça. Mais garçon, on met la bangi. Bangi a porté ma bien à ma casse. Comme ça, c'est tout. Non, il faut dire que il y a un problème. On m'a dit que là, fait koufa. Est-ce que mon baby sa fille à Nathalie m'a commis à mon bagne? Tanda comment? Akonda beauté c'est pardon non kota kunaté. Donc au moment là que mon bal a la facilité pour détruire via moi si. Oui, asa en facilité wana. Donc anga baby ça ne peut ni so pas baby a baby tisuka. Pour garo njame la blo à ma casse. Et puis a même on a le droit à fallait. Mais aussi Sarah vous les femmes yo lelo okolukwalisu donc le côté na sena mokili parce que tu as déjà ton nom mais les femmes aussi vous devez faire très attention beaucoup ma kolinga mais bali na apparence par rapport ya ndenge bino botale la ba la télévision yo linga ki na apparence Sarah toute la question retirer phrase wana pour na bana basi non mais nous apprenons que Enis alinga noko do alanda par rapport ya stema ya beauté et donc par rapport ya tonton alors la basta ça fallait et yango kutu na zoka ke babenga noko wana fali pupa ya musique chrétienne ala type pour mimoni fali nzela pe awa omonika ndenge fali atia kanzela et puis azolo bara le roi fali yepe atia kinzela donc au lieu de trouver un nom par rapport un nom j'allais dire excusez-moi j'avais la volubilité en fait. Au lieu de trouver un nom par rapport à sa tête, mais les femmes d'aujourd'hui cherchent les hommes par rapport à la beauté na bango au bazo mona libanda sans pour autant que banini au bango bazana kati ça. Ah, t'as dit na qui passe peu mawa. Mais na loba qui conseille na loba qui on a basi nyoso. Pe na loba ngo. Très bien. Tango olinga mobile otali mutu. Kotala na sentiment te. Tala mutu na ye. Très bien. Est-ce que dans le cerveau mobile to ko sa makama malamu lobi bango batala poche asa mbongo ebele mais mbongo ebele wana aza pe imatir osuka pitande garçon asambusi famille abatu famille okoto na makambo na réseaux sociaux kala otala aza mwana poto insensé osuka wapi aoyela biso mutakano na réseaux sociaux aza musicien aza star oki okufa na déception mobali oyo ozokufela aza na mwasi otamsuye pa kufelaka yango moni ntango ozolinga mobali talaka mobali nini place nini ozotya lokolo kokufelaka moni basentiment na oyo olingelaka ye wana aluka fali bombango nanu banoluka sikoyo bapoint fort na ye andeyo ya sentiment ya nzoto ya motu luka bapoint fort bakalite ya mobali wana so okomi nango ata 5 donc zwa mobali notelemisi ye olongoli bakalite ya sexe luka ba 5 qualité nazala nango soki eza te c'est pas la peine. Très bien. Soki bakalite eza nango te hors sentiment c'est pas la peine. Très bien. Donc basi ebele lo ezoboma bango lelo baza ba esclave ya sexe baza ba esclave ya sentiment alors a préféré kuta va à vivre na ena zoba mais pour kaka asepedisaka ye côté sexe bavandi a préféré avant nana insensé moko abetaki na nzela asambusaka ye mais pour kaka se retrouver à côté sexe libala ezokoba nango lelo babundi lobi bazongani yo mona no te ba couple mo ezalaka na bakartier boyo babundaka bakata niti bilamba bafingani na bamama mais omona air mokingi ekoti ono makambo na bango ya libala ezala nango ka bongo bokota na bino te bango wana mwasi aza na basentiment mo alanda pa mobali wana elo omoi libala wana elo ekanga bango yaka basentiment. Oui, parce que là où il y a l'amour, tout ça n'était pas réuni. Donc au bébé na biso. Là c'est naturel. Ya koma ke obimi na balabala ofingi muninga osamusi obeti ovimbisi déjà tango obeta mutolinga ko ovimbisi longi wana intention ni. Tu l'aimes plus hein. Bosoli se tobokaki. Ndeza basi msomo na mobala beti misu nyoso na kati déformé comme rouge. Wana bolingo te ba couple bongo ba kalié na sexe bolingo ezate. Très bien. Merci mesdames et messieurs. Awande tozo silisa émission na biso avec maman Saratola yango na kobakisa kamo elo moko pe na ona loba ilobi. Mes sœurs, mes frères, soyons prudents.
mbongo ya belle famille ezalaka ya mobali te. Tolinga pe basi pona kombo famille te, tolinga pe mibali pona succès te, tolinga pe mibali pona place yé à utilité. Nous savons tous que ndé tozaboé, tout un chacun azane loko moko alingaka mingi et pas moi si oye donc alingaka. Les hommes aujourd'hui bazali susu na mawaya baninga na bango batute. Le mal n'est pas loin de nous. Moi, je me dis, une personne oyo, akena abanina na fiançailles, ayaye na prédot, a connu na dot, baketi na ba religieux, na ba civil, liboso à l'état, liboso à nzambe. Et à la fin de la journée, une histoire comme ça, et bano baluka, toute la famille va se retrouver na kati ya bêtise moko boye. On s'est marié pour le bien, pour na malamu pe pour na mabe. Même si ma beza na kati ya couple, babimisaka malamu donne miso abatu. Vous qui avez déjà la grâce d'avoir de femmes ou de hommes, bandeko boye ba ko sécuriser couple na bino, boye ba ko fan na malamu. Aujourd'hui, on peut se dire ben écoutez, les alliés spirituels mili mon mabe non. C'est nous nde tozo luka ko inviter Satan na ba vie na biso par rapport ya ba pratique o biso tozo ko sala. Lobe ko lekalelo bandeko balandi ya Sarato la télévision bandeko balandi ya Top Media télévision tokutani mbalasima na émission sika o tozo linga to sala siko avec maman Sarah Tola. Merci beaucoup.